Ah oui, bonjour très chers amis internautes, je crois que vous êtes nombreux à fond de nous suivre. Bien, c'est votre humble serviteur merveille Kwedi Touka, maestro de la presse congolaise. Je suis très ravi de vous présenter cette émission car je ne suis pas seul. Celui qui assure cette émission, il est derrière la caméra. Je ne peux pas commencer cette émission sans avoir lui remercier car c'est lui qui assure cette émission, c'est lui qui fait de sorte que vous puissiez bien nous recevoir dans vos petits écrans, pourquoi pas dans vos maisons. Isaac Zola, le caméraman le plus célèbre. Bien, je suis avec l'un des artistes et comédiens de notre pays. Hein. Il est l'un parmi les artistes et comédiens qui font la fierté de notre pays. Il est là avec moi dans ce plateau. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission. Quand je vois cela, je vois déjà le vieux Kwatabora. Le vieux Kwatabora, facilitation, Nissi Coiffure. Nissi Coiffure, Oyo. Tu es artiste et puis sans oublier Patrick Mobali, Patrick Mobali, yo penande Mobali ya solo tina poche aza Mobali, ce qui tembe bobenga pi boko découvrir Arnaud de Kabamba, Arnaud de Kabamba, Nazana, c'est lui qu'on appelle Agene, papa Agene, je suis avec Alag, non quand on je suis avec Alag, Alag, papa Alag, balobi binomo na nakuta natanga kombo Alag bokatani na kosekado mystique, ba obomona mona wana bango ba força makamo mais ya força papa Alag. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission. Je demanderai bien à mon réalisateur de plus nous ouvrir en plan d'ensemble pour présenter à mes très chers téléspectateurs, pourquoi pas très chers amis qui nous suivent partout dans le monde, partout dans l'Europe, partout aux États-Unis d'Amérique et pourquoi pas en Afrique. Papa Alag, il est là tout près de moi. Je dirais déjà bonjour papa Alag. Ouais, bonjour Nderonangai. Boni papa. Est-ce que au bon ça moral parce que tu as les émissions noires et blancs battu belé ba Hollande alors moral na bon ça moral par rapport que notre solo non parce que tu as yo ko bon mangana na kata ya plateau mais on sing autant non moral non za boulot nanga donc moral na tambola na moral nanga na poche nga tika moral na ndate na tambola na poche et tika tete nga moral na kotika na bimisi molar pourquoi ça molar na yo te ko za la jutete. Vraiment très chers amis internet, bon déjà l'émission est en moto danger. N'a rappelé bien aussi Tozana papa Alag, c'est avec lui que nous réalisons cette émission là. Je vois déjà Abedachou, Abedachou yonne makamo babi 7 fois prêtre. Alors papa Alag batuya balandia émission na biso noir et blanc na biso so ko na quelques mots déjà ouverture pour na bango koloba. Na vie photos à la reconnaissance famille na bandi ko présenter na mes condoléances na famille Kininga. Oh bah outi ko perdre confrère na biso moro lelo azalaki bien na biso mes condoléances na famille wana mais elo que salinga bien elo que laxinga ke fonga pena salara bien na bato na moni bolingo vena biso Anderson Yimbi outi ko perdre mwana ye mais to moni papa na biso atangisi biso classe ndenge na ngolo ba Jano Binano alongoli bena makolo na ye awa akiti na kati ya France na minutio na lobaza na France pona makambo dai e lakisa ke tolo baraka na munoko mena mutema tozalaka na biso na bolingo donc bato tout baza kuna pona makambo dai wana na pesi bango ba bonne chance ozomona net masa na ngai ça arrive mon konza veste tino lati veste boy et ça ça arrive pas en France azolia na mambala. Je pensais que d'ailleurs comment bato ba image na biso
ba image na biso ko sala bien po to yebi biso pe to saka bato génération na biso to lingi pe ba vie ba sentir que to saka bien yango moni to tindi ndeti ba Isaac Masombi Bedachou baza kuna ba sala fierté na biso quoi donc père son âme na ndeko na biso atiki biso donc mes condoléances na famille wana donc na robot sanaté ingénieur Didier Pazolela Masanga Carmel Pazolela donc biso tout ça na mawa qui ça s'est bougé d'ailleurs qui ça s'est bougé donc merci beaucoup quoi donc vraiment merci beaucoup alors on a Luka Kempe ko solo lana parce que le bi papa alag au côté na mai ozoyo kanate dans ce qui si le pe ba tumsu ba comme lo ba sérieux papa alag parce que mon repesi ba c'est wana papa alag ça ni ngo ba silence ebele bato ba lo ba pona ngai c'est que ba ebité ngana lo la mota volcan bi marana ba jour pe na ba semaine pour ça volcan le be bando bi ma chaque jour et tumba même ngana autozalate c'est que nzamba yebi que volcan fait bi mara air maro peli nzamba bomiango kiti po bomoya batu mususu eza na top net bato bazo finga ngana na volcan nzamba zo bomanga po bomoyi na bango eza na top donc c'est normal alors papa again bato bolanda ba za pour ça ba découvrir yo les faut bongisa ngana za la gana za petit na ngana za la nanga ah vraiment on comprend bon tellement total voilà total tellement trop papa alag alors papa alag bato ba otala wana ba za fana pour ça au pesa bombo ba signe mo boyela ça va que non yo no to na plateau bon bandiko bato boza olanda na putu partout dans le monde entier naza na rankini na bina filet ndana za lubaboye bina filet awutu yibanga 100 ans bina filet lukula yibanga 100 ans naza luka basavutie pona samba na bina filet boyuka nzembo bina filet yiminga tarerere mama arunja papa arunja mama lelonga na lambi mbwana ngai botika nga aza mbwana ngai azala miluto ya zala bule doke nakolia yende mbwana ngai muluba yalinga kolia mbwa mingi akokipe kokoma misulukula mbwa oyo yanya akokipe kokoma mutu munene misukola niao tikiri tin na yebi bozo tuna nazolela mbwa nini bozoloba aza kitoko te kitoko mbwa nanga bino boyebi te sekele ya chibelabela na koyebisa mutu te aza na tsupa elengi kombone mbwa mukilane elengi mitune mbwa makolone elengi matoine mbwa azangi kwanga tatu matseba azangi kwanga ayakulela mbwa azangi kwanga tatu matseba mwana shambui nakata ngo po na moni yoko moseka très chers amis internet je crois que vous êtes nombreux à faire de nous suivre là c'était l'ambiance de notre émission Noir et Blanc qui est présentée par moi votre humble serviteur Merveille Kwedituka maestro de la presse congolaise et là je vois déjà Boni Yaoundé balabi Boni Yaoundé aza kolanda lolenge ni papa reggae ça papa la gna bien ba réflexion au peneuta te ngana zalaka na batamayele ndeti ba maître Daniel Mobali batamayele ya mboka siko ngana ozala lesheki ndeni tant na batamayele c'est que fonga pena zala mayele oza inspiration nzamba wala azo la musanga oyebi ke à part question tuni yeba ke alagaza deux fois révélation de l'année meilleure comédien na ville de Kinshasa nani ni wana soko rappelle soit 2015 2014 vous comprenez et on te problème ce soko ya ngwana ni obunga soko na secteur ya makamwango na bunga te ngana tambola na ba bato bayebi makambu ozomona ngana tambola neti na ba kwata bora ozo comprendre na tambola neti na ba sarive inano ozo comprendre na tambola neti na ba esika na kenda ba katanga suki ba nisi coiffure ozo comprendre bango bayebisa nga papa artiste ko lingaka te ba consommer yo tout le temps po ba olemba yo yango na zana beti na tiki bato erma bango ba bombinga tant na bima boy est-ce que bino boyebaka ke na matanga Marie Bisamu ngande na olalisa ba artiste nso RDC bondimanga te nanen nandenge nini yo zaka na mboko te basaisai basala ba comédie ba salé sika zali ba ve na biso sobe mais papa la ga mataka ka bo DJ Carmel masa nanga za témoin na betaka ya Marie nde okebo etike biso na tisui ya Marie na olelo kana nzimu na yo pa mukile sepela to betela yende mabokwe papa danse ya Marie oyo kongo na tisa sote tu vois vraiment très chers amis internet papa la ga na moni père na biso beaucoup père son âme tanga tiki biso batusu ba répéter nzembo wana danse fait beaucoup
père nanga batangisa nga ntiki jano bina na lobi petit yo na komo mono lokola ngabite père ezaka savoir ya ntiki tozotanga yango tosala makambo ozo comprendre yango bozo sala makambo alors papa alage to kene tout doit obite le papa alage problème ni boza nango yo na mwana mwindo parce que na zamba ki mwana mwindo na plateau nanga toujours ya noir et blanc mais degré a palo yo na habite ku yo mon peso tala ke mission on a mwana mwindo nani mwana mwindo nde nani mwana mwindo moko ya artiste ba pesa mangam na mboka o na ba réseau na bien ah yo zulu ba artiste ngana yebi so mama uchi obota na maternité batuni mwana bota bimi kulera ni abi o abi mpembe o na kuna mwindo seke mwana wa za mwindo ba loba mwana mwindo siko yo zo tunanga mwana mwindo mo ya artiste est-ce que na mboko bato ba yebi mwana mwindo mo ya artiste ce qu'on a bien bino ba artiste ya Congo makambo mais mango kabo yobi mwana mwindo te papa na non soyons les réalistes papa lague écoute bino nde bo sala faux te ngana sali ngana peso sango bo sika zo bateau bazalaki te bo komisa bango eza bien te na biboye yo nanga to yebi ke asape na ninga mabete malgré ya lobi na lolingi na lasa na ngash ke lui-même yo nanga to yebi ke parmi bato ba pesa makambo na ngana bo yote mais parmi bato ba pesa makambo na moko yo mwana mwindo na kati apesa makambo ndeti mamani alors rappelez-moi aller mso cause na cause la peine natala mais na bosana rappelez-moi bon c'est que so mwana mwindo ebite c'est que pe ba réseau pour éviter nani oh Joël azama sana ngati siko ba mwana mwindo basana ba Joël oh na la to kwa mwana mwasi petit mon chat teinture boy papa biso qui dit vrai aussi biso tanto binisa te koloba qui dit vrai te na bien il y a biso que no yo aller qui yo pe koto aller qui finalement ngata on a sala ba œuvre ba petu na bazana mte ngana sali yoka biloko na bande obinisa mboka na bandina mama kulutu yewana keba sokode bina sokode keba na longo na ye na finalisez-vous bufinana na kutika na ngaya kanga photo wana quadra koramani ve na ngaya yebi katini to lekaka na yewana ngana kana journal mboko na mboko ngana na journal et sobete ça été ngana za na sala publicité la police à 112 o batianga pena na journal merci na maman Olivina no na papa Raïs Kabange lettre J pour une opportunité o ba pesa mo na bango na za na journal mboko na za politicien te mena kota na journal ozo comprendre ba œuvre ngana sali ba petu wana otanga bandela na komone mwana mundu bo weleli ne pe mwasi vérité ya ngwana bo weleli na ye mwasi parce que yo comment okobwa muto bo weleli ne mwasi na bien ngana welela mwasi nga yena na poto azana no président moya ozoma makambo tanto bato batala ngana ba TV ba président moyambi ba ovimba mutema ba bedashu ba oyoka pasi ozo comprendre ngai na welela na petu wana momite ndeti ngana zalaka na bato lokola ba zina zina kilolo est-ce que kolinga ngana welela na petu wana mwasi ba maître Daniel Mobali ba olingate ba tulokola ba Rodrigue Baya ba olingate ngana na welela na petu wana nzele ozo comprendre ba tulokola ba Jacques ba masana nga Jacqueline ozo comprendre ba olingate ngana welela na petu wana mwasi c'est bon Jacqueline qui vanda a olingate ozo comprendre ce qu'on a dit boya le quoi pe kin pe ma Christian Kumbu ba olinga biloko na bibo papa lage na lobi boye le quoi na kin pe ma moi ja po ani te ke bana poto pe yo o sala ke non o sala makambo pe ndenge mamususu ba o sala ti bali yanza ba mobikisi masana nga natalaki mo extrêmement botindela yanga petwa na zo boya lianza na succès makasi na poto ya boya te mobikisa na succès ya boya lianza nani ana mwasa poto te ana loko te pongana ndima pecha na komina bakalita balianza fona mona pendake na komo te fona yo ka pecha no zolo ba mwindo wana na ka ke batindele carré uti poto batindele code uti poto ana mwasi moka danger ndena yebi ki komi na niveau ya balia non l'essentiel c'est que non abeta ba vie na ba na oh papa lage bango ba bima ba série moko boye bango baza ba comédien mbunda masana nga Joël abimisa bango ba comédien ba mbunda ba série mabele elise tik hey yo tik et so ba sala biloko wana bien ça ina mboko e rosala mate. Bien très chers amis internautes, je vous rappelle que c'est Papa Alage, c'est avec lui que nous réalisons cette émission. Mais je vous signale que nous sommes presque à la fin de notre émission. À la fin de notre émission, mais nous ne mettrons jamais fin à cette émission sans avoir que Binobo c'est pelana banda qu'on a Binobana. Il y a poto. Alors Papa Alage, quand yo Moussa na eza ko seki ça bon moi j'aime boy fait que aimer ma bon. Biloko na sala na RDC toza tokoza la 6. Phénomène Sobe, Fiston Sai
nalo baba humoriste masa nanga Machuangele Tentena Mbinjo Messi Rossignol et Papa Alague biso nde toza ba humoriste auto to emballer RDC na minute vous comprenez na créer tout le temps na auto na fandi au moins na sala ville roi la héritier au monde na fandi na base oyo kutanga na vana base na ocha na zo mela mo ba secret na osala ba maramo pe na mela ba secret ya moins cherté vous comprenez toze la dé ya poto na mawo monde na ça le Laurent obungisanga mawa ba fe ba bulele ko na matin ça moi Laurent ngaba comédie nga e ba ile ko ba nzemu na betele nini bandi kubana pata bana comédie Clarisse partout dans le monde na to Cadena oh Madagascar ah ififi bato va comprendre partout vous avez talanga président Nabiso Tshisekedi tanga koti na mboka bato ba yiba président Tshisekedi aza muluba président Tshisekedi ala iti pena ke oui aza muluba armée zalaki na français balungoli armée na français et comme na chiluba kala armée zalaki oyoka position art marche une de gauche droite lelo chanza armée comme na chiluba kende na kango yoka ba soda ba telemi umbuka mwabe bru angata art gru batatu bamamo batatu bamamo batatu soto longo wana to uto ta l'information babandu luba information bakundi balubi o muto asali fraction na ye yango osala nini ba ukangila ye ba Emilia Tepila baza Olanda tulandi mission bakundi ba bimaka vers tendance bakutana na 3 miyibi papa yo bocho landa TVT o mukonzi to uchu landa TV to lubinini o mutu asale fraction na ye yango wana ba usana nini ba ukangila ye bande kunaza yibisa bino bakonzi babandi ko kanga bango batuni yo oyibinini muyibi ali boso o mukonzi bolimbisa ngai Nathalie TV na retard ngana yibi sardine ni balubi bon tala sardine na za combien de misuni et aga 3 misuni okusala 3 ans en prison. Oh ya mi bala bandule la mukonzi ya yibi sardine ni ngana yibi na kaka mpuri ya pamba eza na kutu moisière balobi yo yibi mpuri eza combien de watts oh eza 100 watts okusala 100 ans en prison muyibi asuka bandikulela mukonzi na bandela kuyiba mukonzi na bandela kuyiba babise yo obandela kuyiba po yibi nini o mukonzi ngana yibi saki loso na sasa sukali prison nga bukati la ngana basako mbito na bekoloka biloko yo petit wana akoma te ozo comprendre biloko petit wana akoma te nde tuso na bina beta suso eloko na sala ngo comédie na lingi na sala Dolphin azala tant na sala biloko Dolphin azala opita Dolphin opita azala tant na sala biloko père nanga Jano Binano azala so na ko sa père nanga zana sala eloko devant papa nanga bato bazo welela kaka bato bazo te bazo welela papa moko tekaka Congo bololo amesala ko teka ngo na rond point Patricia Mobali yoreleko bien Patricia Mobali na bitel toy Patricia Mobali papa wana teka Congo bololo amesala ko belela na ba rond point Congo bololo ngweleki papa lubite na moi likula na rond point na uteka moi cher na kene na Gombe tanga komi na Gombe abandi kubelila Congo bololo oh bana mura batala ni balubi oh papa wetu analingaka Congo bonga na lelo mbele na majembe na trésor putu papa wetu kubelila Congo bololo seke mutazo boma Congo yeyo bazwa papa bachai na se fimbu babandi kubeta papa betaka papa ozubelela nini yebe manka koyeba na zubelela Congo bololo ozubelela nini Congo bololo fimbu balubi papa kubelela susu Congo bololo te poto kuboma yo zwa makasa na yo sanzango kombo okubelela mukonzi na sanze bubeta ngali susu te papa soko beleli ka Congo bololo to boma ale sanze makasa sanze beleli papa na souffrance abwaki bololo tika mususto ka papa badi na yuki mukonzi bukaza bololo Congo sukali yango eleki bukaza bololo Congo sukali Petouana ça biloko te Vraiment très chers amis internet, comme je vous avais dit, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission Noir et Blanc qui était présentée par moi, votre humble serviteur Merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise. Je vous rappelle que j'étais avec Papa Alague de mon plateau de notre émission Noir et Blanc. Là, je vois déjà le vieux Eric Le Destin, pourquoi pas J.K. Jérémy Kassiola. Nous sommes déjà à la fin de notre émission Papa Alague Tokoum Nasuka. Moi, dernier mot nayo et puis moi quelques salutations, numéro et téléphone.
microphone et ça la moi bien. Ouais, merci ngana linga mingi dernier mot ngana oloba musana sala ka ba fanatique nde mutu bayebi bangonde ba meka kopesa nga ba conseil esika na oke mabe na esika na boîte na esika na tambola bien ngana koki ko ozo comprendre bangonde ba juger nga ponga na tambola na ba ve ya ba prêtre ba fe ba pesa ndeti ba fe na nga mampuya moto pamba na zalaka na ke taleve penda bimisaka ve mampuya salive moni fe wana allons la peine. Mampuya moto pamba sangel loko. Allons la peine moi 20 et 30 toke permission. Moi na mwindo wa bango wapi mampuya moto pamba bon. Nana ba catégorie belé na nzoto na ngande na boye nazaka comédien te. Ngana bato bazelanga na obeta single na obeta deux génériques na rumba. Ah papa la. Wana na yebisa bato te. Tika boyko. Oh. Yo même ce susu wapi. Na yembara na sala ka imuru. Nyo saka po ba nadia master ba beti yo pe ngo beta. Ah bon wana lingo ge po elmi. Te to monsieur za na suke, monsieur za na suke. Monsieur za. Siko yo ka ande na pesa bato. Bato bango ba roza na bango te. Na pesi nanu. Kwata bora. Kwata bora na ngaye. Bato bako kanisa Fabrice. Vous comprenez? Na bossa intesika bakata nga suki chaque jour. Nisi coiffure. Bana potonion surtout so boye bo contacter nga na numéro na pesa boya na Nisi coiffure. Esika nini bozwa suki bien na yebi président Moyambi. Akoyamba bino ndenga mesana koyamba biso. Et pourquoi pas na Patricia Mobali. Moi so yebi ko solola na bossa nité Arnold. Kabamba na bossa nité. Bato bazalaka nanga mingi. Boni. Yaoundé na pesi yope merci. Na bossa na te Isaac Masombi Abeda Chouchou Ababa. Oh inosabeta cri boss. Abeda. Cette fois bon. Ouais ba relation. Zela na si sara yo moko yoka. Na yelo kwa na bato lokola bazina. Bazina kilolo. Zina kilolo. Patron lisusu na yena ba maître Daniel Mobali bato ba osala ba Rodrigue Baya bato ba osala ozo comprendre ba Jacqueline Kivanda bato ba osala ba Christian Kumbu ba Junior Kumbu et bon pourquoi pas na bossa na ba Sarive fils à papa ndenge zalaka kaka W bon oyebi makamde zoleka bato ba benganga bato balingi ba pesanga conseil plus 243 89 52 62 688 89 52 62 688 et puis la famille et puis la Emilienne et puis là pourquoi pas na Tetenda Imamboko Banque et pourquoi pas na Lelombe le Djogo et pourquoi pas na Mister Kebano Trésor pour tout Touréa Gaga bango nyonso wana na pesi bango bambote